tokende na ba propos ya Augustin Kabuya siège ya UDPS. Alors biso ki le gouvernement ezobimate parce que ba parti politique mususu ba pesa ki ba komba ba cité. Toko ka ba propos bongo peut-être na bano baola na balabala baolo beloko bongo. Mais un secrétaire général ya parti présidentiel a que tenir propos bongo. Les sons ni nanga pesa na population wana. Peut-être pour na eza bon. Non, gouvernement et koko za la bloquer parce que ba komba basi bazate. Wana na bien même pas qualification na ko pesa na nini wana. Atika biloko wana, il faut ba lo ba vérité. Augustin Kabuya na IDPS na président Tshisekedi et na coalition na bango union sacrée bazande bloqué en décembre président Tshisekedi soki aza na akoki ko ça ba élection te azwa courage wana ndenga prêta ki serment kuna devant constitution na palais de la nation azwa courage wana ndenga le kaka à tout moment na média a passé message que je démissionne na tiki pouvoir na maboko na bino peuple bo pesa nga comme ça. À ce moment-là, la institution n'est pas habilitée à faire l'intérim pour que Mamboka ait élection. Parce que en dehors, il y a décembre 2020, on a une date posée dans Félix Tshisekedi pour l'élection. Mais côté pouvoir, ils ont vraiment facilité. Oui, bien, côté pouvoir, ils ont facilité. Est-ce que Makile est tangaté? Au preuve, que les lots chanceux commis pour la poste. Au moins, est-ce que bazawana na minute ce qui gouvernement zobotamate ezobimate ezande kowe la siko ba poste monta muta komi ay ba parne zanini toyoki ba bon bakendaki to baliboso ba applaudir arrivé à Moïse Katumbi na Kinshasa ndenga ikokota union sacrée mais siko ba komi suko finga o akenda pour na ba intérêt pour ba poste. Donc eloko ezakunate kuna mutu nyonso akendaki na kati ya union sacrée wana akendaki pour azwa moi quelque chose. Donc en bref eza partage à gâteau union sacrée eza pour l'intérêt peuple té. Donc peuple a ko espérer na ngote même ti fin mandat 2023 déjà annoncé que ti 2023 lo kamalonge ozalate. Et en que peuple a pensé ki moi espoir que ndenge baki na union sacrée wana eloko malamu ko salama. Mais jusqu'à présent je vous dis franchement parce que tous les Congolais qui vivent dans la Kinshasa, ils kemba depuis l'Union sacrée Salami. Et l'eau que ils pour preuve, incapable d'obéir même gouvernement. Premier ministre est nommé. Premier ministre a gouvernement avant le 15 mars. Le 15 mars, rentrée parlementaire et Salami. Le avril et en autre côté, gouvernement est zaté. Justin, tout le monde peut être solo et imbo comme ambo et les kanakati ambo quand tu comprends te. Ce qui est vraiment que les tambolate, ma camion se bloqué. Chef de l'État a lancé un projet, ils ont marché. Aucun projet Félix a lancé ou déjà appliqué en haut. Bon, tout le monde a ça là voyage, trop de voyages, mais ils ont apporté jusqu'à poser leur mon côté. Donc, en bref, Mboka, ils ont appelé à côté les Mambo qui sont sans gouvernement. Rossi TV, on a tout le monde à théâtre, émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement, s'abonner à kaka, on s'abonner, aucune notification, on a des sika makambo lali et bébé Rossi News TV, ne makambo. Bonjour et bonsoir les internautes et dépendre na ici que nous bozolanda ngai Eden Ngali en direct ya Ronsi News Télévision le lot aux kati ya Parlement Assemblée nationale toujours décortiquer toujours l'actualité parce que Congo na biso l'actualité zanga karaté faut la une battante aux la journaliste mon reporter pose toujours na kati ya actualité tous ali à na Parlement Mira ko faiswa moi image ya Parlement ba mona que tous vraiment na kati ya Parlement tous na balabala te tous ali bongo na analyste politique moko kombo na Justin Kifuta mais bon découvrir peut à se présenter mais nga déjà na présenter binoye comme Justin Kifuta tous a poto décortiquer ba actualité ya mokolo ya lelo Mira fongole so caméra poto kotisa invité na biso. Bonjour Justin. Bonjour madame Eden. Et c'est un romono lisus na kati ya plateau na biso ya Ronsi News Télévision. Merci beaucoup. Ngapena sepeli na ndenge boye kokutana biso mko lelo. Bon, le plaisir est vraiment partagé. Vous que se présenter na abonné na biso nyonso ba meka ko découvrir yo. Bon, ngai lokolo présenter nga Justin Kifuta, nazali éditeur ya magazine Écho d'Afrique et puis naza journaliste parlementaire et puis analyste politique.
Merci, voilà, Isaki Bongo, analyste politique, Justin Kandenga se présenter. Merci pour la fidélité, Nabino. Merci pour la confiance au Bopé Sarabiso. Vous continuez toujours à s'abonner massivement, gratuitement. C'est plus simple que rapide. Justin, to mekano ko beta masolo ya imboka mambo ezoleka na kati ya mboka tozo comprendre te eloko ni ezoko se passer perception na briefing mukina mambo mboka poto kota na ba question mususu. Bon, mboka eza kotambola mais otambola ndenge mboka esengeli tambola te parce que moni depuis alternance euti kosalama 2018 élection tolekaki ya 2018 Kabila tiki ebonga apesi na Félix Tshisekedi mboka ezotambola te ce qui est vrai mboka ezotambola te makambo nyonso eza bloqué chef de l'état azo lancé ba projet ezo marché te aucun projet Félix a lancé oyo déjà ba appliqué yango. Bon, tout le monde a un voyage, trop de voyages, mais ils ont apporté jusqu'à poser leur mon côté. Donc, en bref, Mboka, ils ont pensé à côté les Mboka, ils ont sans gouvernement. Ok, justement, Nandengo lobi que Mboka ils ont tambola vraiment, te bamsus lobi que Mboka ils ont tambola bien, mais ils ont conscient que Mboka ils ont tambola bien te. Mais surtout tel ba parti msus lobi que ils ont blocage à bateau FCC mais actuellement FCC ça sous na pouvoir te toujours on a eu de personnes ba azana kata pouvoir ce que là on est ça la capo ba combattant ba lobi que FCC n'a zo bloqué ba. Non ba accusation on a toyoka ki yango avant juste après les élections Kabila ndenge basalaki ba arrangement na bango na Félix biso to yibi makambo ane lekaki kuna te ndenge seni abimisa ki ba députés nationaux président Félix abimi président de la République sans majorité parlementaire Kabila na kana ya zui majorité parlementaire basalaki coalition o to benga ki to mona ezaki FCC cash coalition wana etambola ki malamu tembo kezaki toujours na kao. Bon président Félix a kozwa initiative selon lui que aboma coalition FCC cash a créé union sacrée tout le monde ndenge vague ba député ba kei croyant que peuple a pensé ki moi espoir que ndenge bake na union sacrée wana eloko malamu ekoko salama mais jusqu'à présent je vous dis franchement parce que toza ba congolais biso to vivre na kata Kinshasa bato bazo kemba depuis union sacrée salami eloko ezotambola pour preuve bozomona incapable à obimisa même gouvernement premier ministre ba nommé toyoka ki premier ministre obimisa gouvernement avant le 15 mars le 15 mars toleki rentrée parlementaire et salami le avril yango tokoti gouvernement ezate bato bazakuna bazaba ministre sortant démissionnaire babimaki déjà bakozo ba grande décision te pona vie ya mboka donc mboka ezotambola te union sacrée lokola tolandaki ba propos ya Martin Fayulu boyoka kitango Félix abomi FCC cash asai alobi eza la deuxième grossesse FCC cash tomoni Lambert Mende mukolo keiko adhérer na union sacrée alobi union sacrée, c'est la continuité de la coalition FCC cash. Maintenant, ce que le peuple to analyser ba propos parce que bazaba homme politique ya mukete. Donc c'est-à-dire qu'ils ont raison parce que depuis union sacrée salami et l'autre zotambolate. Donc batouana bazaba prophète de malheur te mais ba monaki ce sont le visionnaire politique ba mona musika que malgré ba ke kuna ba kepe kaka eloko kozalate pour preuve ozomona que lelo chanceux komi ba oilande pour ba poste omona esika bazawana na minute soki gouvernement ezobotama te ezobimate ezande koela siko ba poste muta komi ay ba parneza nini toyoki ba bon bakendaki baliboso ba applaudir arrivé à Moïse Katumbi na Kinshasa ndenga yokota union sacrée mais siko ba komi suko fingae o akenda pour na ba intérêt pour ba poste donc eloko ezakuna te kuna mutu nyonso akendaki na kati ya union sacrée wana akendaki pour azwa moi quelque chose donc en bref eza partage à gâteau union sacrée eza pour intérêt peuple te donc peuple a ko espérer na ngote même ti fin mandat 2023 déjà annoncé que ti 2023 loko malongé ozalate. Voilà Justin, en tout cas, toujours car na actualité, on binomo bozolanda, ba chers internautes, ne mambango zo kendele vraiment mboka mbutu mbutu mais nzamba osunga biso kaka. Toyeno na mpandi ya UDPS ba combattant à UDPS ba lobby que avant élection salama ba osinga recensement, ce qu'on pona tant qu'analyste politique, okoki ko attirer les soni place wana. Eden, recensement congolais nyonso za nango besoin parce que Omoni mboka ekoki jamais ko fonctionner sans que l'État en a maîtrise la démographie et la population nae. Ngana zoe ba
recensement salama ya suka na mboka oyo na 1984 ngakutu non na bandia ta école primaire té même pas maternelle na quotité j'étais encore enfant moi aux olianon mabele nde recensement à suka salama recensement c'est une bonne chose tous en avons besoin hein ba prêter bato ba mauvaise intention te ke bato moko ba olinga recensement bato musu ba olinga recensement te congolais nyoso ana posa recensement poto yeba qui est congolais qui ne l'est pas. Au moni na est kuna bato bazo kota ndenge balingi Congo comme passoire to na posa recensement mais recensement oyo toza nango besoin et ça recensement est conditionné ba élection té ce qui balobi que avant tout ça parce que nazo ka ba propos na même soko continue ba internet to komona que ce qui recensement salamité to ke na élection té na mboka oyo wapi mboka oyo za IDPS té IDPS sa salamboka té. Non, pe muke kala uta depuis Kabila zala président to kama ma recensement OT mais natanga Félix Batbobeta c'était ba combattant bazobeta c'était plus pour na recensement parce que on est pour na ko empêcher ba élection ça la maté ou bien comment maman omoni bato IDPS ba bande ko na biso ba combattant mais deux fois na ebite mo réflexion na bango kendaka libanda Kabila na 2015 a initié que loko wana régime Kabila to kende na recensement a poto sa élection ba telemela yango mabe ba pine tumba ba kufa mais lelo bango ba comme koloba recensement biso nyos to na besoin recensement mais yango banda koloba liboso recensement wana biso to za nango besoin o ezaki ekosila avant décembre 2023 parce que na 2023 au-delà de 2023 Félix akokota janvier té 5 élections ça mana mboko té il faut élection et ça mana décembre 2023 donc ce qui recensement wana ekozwa biso tamu kuse wana toza d'accord que Congolais va qu'il y ait une élection à sa carte d'identité. Mais ce qui est recensement wana est au kotati janvier 2024 et que na décembre 2023 élection à la tête. En tout cas wana to boyango. Wana to boyango coûte que coûte il faut élection à la. Et puis na ngalo ba eloko mo na ba combattant ba pression ba tie Kabila. Comment ils ont insulté Kabila pour na ba élection. Or bango ba lobi ba école la démocratie et ba singel bazala modèle. Donc président Tshisekedi face un modèle que Joseph Kabila o bango babandé ko finga gestion na ye puis ndenga abandé ko leka par force à l'équipe 2016 élection ça mité 2018 et bomisi bato ba Thérèse Kapangala ba maser ba kufi ponango ba Rossi Chimanga ba kufi ponango alors président Tshisekedi na IDPS base à la modèle batika biloko wana ba manœuvre zanga tina ba congolais tous sous ba congolais o lobby ya deuxième république à Mobutu te o azwaki biso en otage biso tout un peuple le peuple congolais sa telemi et veille à conscience ezali Félix Tshisekedi na IDPS ba koleka décembre 2023 te soki élection ezate donc élection ekosama na décembre 2024 23 biso nyos na mutu ya wana biso za leader opinion toko pesa message na population décembre 2023 ezate faut président Tshisekedi à s'attendre à la manifestation siko soki na décembre 2023 élection ezate et que Félix mandat na epesili kiti wana siko erotika la borozana posa ndeti nana azwa kitana en attendant to kende to préparer ba élection toza na posa décembre lekate ke mutu moko boy aya azwa lokola tote ko lekana régime Kabila na 2016 élection samité to kendaka ba dialogue o ezo produire loko monter na mboko contraire ezo bimisa nini ezo bimisa mboko na trésor public pour rien toza na posa na décembre président Tshisekedi soki aza na akoki ko sa ba élection te azwa courage wana ndenga prêta qui serment kuna devant constitution na palais de la nation azwa courage wana ndenga lekaka à tout moment na média a passé message que je démissionne na tiki pouvoir na maboko na bino peuple bo pesa nga comme ça à ce moment là tokotala institution ni neza habilité ya kosala intérim pour que ba mema mboka na élection parce que en dehors il y a décembre 2023 on a moins de date musu toko poser na Félix Tshisekedi pour na élection mais kotika pouvoir ils a vraiment facilité oyebi bien ngano toyebe kotika pouvoir ils a facilité est-ce que makile otangate non kotika pouvoir ils a facilité mais lorsque échoué ba pesio mandat o ya peuple o sali no eloko moko te siko kosani il faut continuer na peuple wana par force peuple azalo kwa mo PPT au moins mo peuple ndenge zoko yabo jamais muta osimba mo peuple azabongo Félix Tshisekedi ayebi comment batu ba kufi na Kinshasa o oyebi combien des églises catholiques ba saccagé pour le loto sa élection Félix comme président de la République combien de prêtres catholiques o ba betami comment les combats comment nani bato ba fingi ba cardinaux a bo pona que parce que bazai kotia pression
to respecter délai constitutionnel élection salama ba Thérèse Bakoufi ba maser o papa na offrir une église comme religieuse accueilli pour na élection que tout ça l'élection pour que Félix comme président de la République non kotika pouvoir eza facilité mais soko échouer na yo mieux vaut que échouer aux sincères aux honnêtes l'équipe devant médio lobike ngada monique na koki na ngate esika na zwaki mboka na esika na memi yango vision na nga côté na ngena koma na kokité alors je vous remets votre pouvoir à ce moment-là mboka eza nango bien organisé na constitution bakotala nani oyo tango chef de l'état démissionné nani akoko sala intérim il y a 3 mois pour que amema mboka na ba élection nde yango wana eloko. Ok, là je salue messieurs les DG, madame la DG, balobi moi sa boss, azali boss, oh wapi, madame Tolingaro Kabongo, Tomesano Kabongo, Tokeno pe Kabongo. Je salue aussi ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Isaka. Et sans oublier à mon Kokobou Kabate Zado international depuis Maroc, Bambo Teno Yangwana Kuna. Tokende na ba propos ya Augustin Kabouya siège ya UDPS. Alors biso ki le gouvernement ezobimate parce que ba parti politique mususu ba pesa ki ba komba ba cité. En tout cas c'est honte. Et tozozanga même maloba ya koloba pona eloko wana pona mboko munene oyo eza berceau ya ba intellectuel et sika pena a RDC eza base ya Afrique mobimba eza mini continent toko ka ba propos bongo peut-être na bano baola na balabala baolo beloko bongo mais un secrétaire général ya parti présidentiel a que tenir propos bongo les soni na ngape sa na population wana peut-être pour na eza bongo non gouvernement ekoko za la bloquer té parce que bakombo basi bazate yango na yango amona ki ba liste wana no eza bakombo basi té toyebi constitution apesi 30%. Hein, na représentativité à basi na kati ya gouvernement tobo yango te wana Augustin Kabouya zolinga sala ke babimisa bato mususu lokola mabeke no balingi basi bakota na kati ya gouvernement te bangonde baza basin balingi basi bakota na kati ya gouvernement mutaboyi basi bakota ya gouvernement ezate mais condition wana ekoko telemisa tout plus de 80 millions te ke mboka e fonctionner te na minute au gouvernement ezate ba ministre bazate mutu ako ko appliquer parce que ba ministre ba appliquer la politique ya chef de l'état le loso ki toza la ministre ya énergie et ressources hydrauliques comment tokozwa mai na courant parce que faut ministre wana zala yenda ko appliquer politique wana sur le terrain mais koloba ke ba gouvernement zobimate pona ba kombo basi keite en tout cas wana na bien même pas qualification na ko pesa na nini wana atika bloko wana il faut ba loba vérité Augustin Kabouya na IDPS na président Tshisekedi et na coalition na bango union sacrée bazande bloqué baza bloqué problème eza kuneza problème à partager ba pouvoir bazo kanate yesi ko alinga bima amakier yango ke akendo bomba masima ya basi eza makambo ya basi te fallait lo ba vérité que bo patienter population toza bloqué o to kanse ki to sala tozo ko ka sala yango te gouvernement eza bloqué premier ministre est bloqué azo consommer mbongo ebele na fleuve Congo pour rien mbongo ebele azo consommer na fleuve Congo ata gouvernement ezate plus de 1 mois et demi yango to koti toyoki ke ekobima soki weekend bon et comme ma chanson na ekobima et tout le monde yango te Augustin Kabouya tika ba propos bongo azo gérer parti munene parti présidentiel donc tant azo bimisa mo il faut mo wana ezala na moi civisme na kati ezate eza o ekotumba zamba. Voilà Justin, merci vraiment. Nazo pesa tout justement mbote na Trésor Loala que je salue à passant Trésor Loala bambote est-ce que vous allez sans oublier Nathalie Makoma bato baskinyanga bango na bambote na bino tozo ka banungu nungezo bima na kati ya Assemblée nationale pour na pétition ya Mbosso. Et là on est que c'est passé tant que aux analystes yo za plus na actualité akuna que biso po za mpanzi na mikolo. Bon pétition wana toyoka ki yango et puis zoyoka na kaka na cc lokola olobi liboso ebandaki ke honorable Tony Mwamba muto a initié ki pétition wana babengi honorable Tony Mwamba batuni balobi no nga za membre IDPS na za kati union sacrée na koki jamais ko initier pétition contre président Mbosso eza lokola ko combattre donc biso IDPS toza ko soutenir ye awanga na lobi pétition wana ya ebiangote et ko bimo honorable Mbindule ya Est
Yé moko ayeko tweeter alobi yé aza préoccupé beaucoup plus na makambo sécurité ya est que makambo ba pétition ayebi yango te. Mais na CC tozo kaka pétition ezali. Siko tozo ninga toyeba pétition yango soki ezali po emonani nante. Soki ezali pour quelle cause? C'est que ezana groupe ya battement na kati Assemblée nationale nde baza contre Mbosso. Oui, effectivement, esika ozali ko gérer makamno soko sala na vie ezaka na unanimité te. C'est-à-dire za na bateau bakondima et ko zape na bateau bakoboya yo. Bon, tozotala soki za FCC côté bauta pour bauti FCC avant comme président de l'Assemblée nationale. Soki za ba camarade na bango kalande baza na initiative wana. Soki peza kaka bango bato ba na union sacrée eloko ebomba makate. Ndenge za na vouloir ou pas soki pétition za na Assemblée nationale ekoyeba na kaka. Mais siko tokoyeba eza pour quelle cause? Ba uti okoyisa kala mingi ate mama bunda. Et na législature moko oyo boko isaka kaka ba président boko isaka ba président na ba bureau. Et siko ozomona ke régime ozana tina moko te. Kasi c'est que bango pe koto na pandi na bango ba osala pe musala malamu te po total sous na assemblée provinciale kuna pétition msué contre Godin Poi. Oui, ba osala musala malamu te bon. Biso bango baza ba député trop kota penza ba démarche le quoi nan toyebi yango te makambo bango ba nini jugement bango baza nango envers président Mbosso. Côté Godin Poi pétition ezali to ki ba greffe eza kuna baza ko taxer de les compétences sans vision ndenge na yo ki pétition la bango kuna. Bon, soki eza bongo eza malamu il faut bo moto ayeba ke aza accusé pour telle cause. Lokola bango batie mais ye aya pesa ba moyen de défense mais ce qui est regrettable na Godin Poi ba pesi omoni moto nyonso esika azanga équipe ne ya communication te soit porte-parole mais na ka oyo tant ba bengisi président oya opesa ba moyen de défense comme tinda ba journaliste na ba chaîne le jour où il y a pesa moyen de défense ba kende ko s'attaquer na ba député wana ndeza malamu te. Godin Poi toyebi aza muto FCC. Bon, jusqu'à présent bon, pasteur c'est entre guillemets kuna eza makambo politique na politique kuna église ezalaka te. Donc oyo yazo sala wana toyebi ke azana ona vision ya bato ya FCC. Na ebité soki si pas zui direction ya kota union sacrée pour biso za ni membre ya FCC ni membre ya union sacrée to ebité soki a koti kuna mais soki eza na ba greffe oyo baza ko accuser ba député baza na droit na bango ba ko essayer pour que ba remplacer mutu oyo akoki ko diriger bureau malam. Ok Justin, tu commis presque na souka, tu saka tout justement la deux questions. Tu as la question tu moni le président Mbosso, il a cinq vraiment na ba na ba député, ba quitter ba groupes armés. Pourquoi cinq lo kwa bongo? Oui, président Mbosso a cinq na ba député ba quitter groupes armés parce que ayebi bango te ke ba zakala katia ba groupes armés. Ayebi si bango chers collègues soki boza na kati obaza na kati ya ba groupes armés parce que estoane koma lokola nini tombe ba force commune kuna chaque jour bato bazo kufa na esto bango baza ba élu ya kuna comment Mbosso za muta west esika bato bakufa pamba te bino boza penza kuna pe population na muta votaka bino comment ba continuera toujours ko kufa et bino bozoya ko siéger en hémicycle na nenga kimia yeba yaki ko envahir ye Mbosso za innocent na makambo wana. Il n'a jamais été rebelle. Ba ko envahir na nini na perchoir wana na ba photo ya ba makila ba ninda ebisaki bango o baza na kata groupes armés ba quitter. Maintenant siko na komo ka ki ote ba plainte ba nini ba comme contacter ote atanga ba komba ba député. Est-ce qu'il y a za démarche ba rebelle pour que ba que tel aza rebelle non? A lobby o aza bon ba français ba lobby c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire mais comment bango et sali bango passe ba komi et comité na ba sortie médiatique to moni ba influencer même ba mouvement citoyen ba kende ko déposer ba plainte que non a kende ko se justifier ala que ça ba député wana o baza na kati ya rébellion non il y a tangi komba mututé a lobby parce que souci wana ezana tant que congolais pe que non chaque fois toyoka beni butembo bato bazo kufa parce que bato mo baza ko opérer ba osala opération na bango ya mine kuna nda sengi na ba oyo congolais nyonso d'ailleurs ezaka député te eza congolais nyonso ya sengi eza message ya conscientisation que congolais nyonso azana kati ya groupes armés oyo ezosala ke bato bakufaka tout moment quitter tika po
kimia ezonga kuna na est ezate ka a pointer tel député atanga komba député mokote keno yoza na kati ya groupes armés atanga komba alobi o bazali ba quitter et c'est que vrai. Voilà Justin, donc comme vraiment pratiquement na souka ya émission na biso tokotana kota makambu pe ya Vital honorable Vital Kamerhe tomoni depuis à Kota prison ti lelo suite ezoe banate lo mote to éviter décision ni baozwa likolo et affaire na e olisco na wana yo tant que ça analyste politique yo nous a mieux placé pour le biso mambu ya Vital Kamerhe pour ba suite tozoe bangote. Bon, Vital Kamerhe yango tolobi régime otango ebandaki eza régime moko ya kosunga peuple te. Régime Tshisekedi yaki na ko sa peuple congolais te. Omoni ba tu affirmes moko ba ena tu affirmes non ba yaki kosunga peuple ne boso yaki kosunga peuple mais ndé peuple fa se retrouver. Yango na ngina loba ko kota ba kotimba moko na ko kota mbala mo projet à 100 jours. Projet à 100 jours kotonga ba so de mouton kotonga ba ndaku ba nini etiko peuple wa mona biloko ngote. Yango na lobi ke Kamerhe bakangaki pona ba dossier wana. Entre guillemets à détourner mbongo ya projet à 100 jours ya Félix Tshisekedi ya ba travaux à 100 jours biso stoyebi yango zo mona ba so de mouton même so ke bona chango esila na ngote et puis importance na ngweza chango esila tende ni même so to leka ngoto mona esi il y a des bonhommes tesili il y a des bonhommes esili mais nino il y a Pascal Pesili bon nanu na komi kuna te mais dernièrement na zayi kuna na mona ke sili te so ke sili gloire à Dieu mais après combien de temps ezaki projet à 100 jours le to komi 40e année. Deuxième année, tu côté projet à 100 jours. Deuxième année. Attends que analyste, c'est que vous que ça complètement ça qui contre piège ça qui contre Vital Kamerhe. Non, bah ça piège contre Ndengenini. Vital Kamerhe ba utina banani, ba utina ba Martin Fayulu na Genève. Hein? Ba rouler kuna, ba longwe kuna ba ke Kenya, ba ke ça le loko na bango ba benga ki cash. Ba yé. Donc c'est dit Vital Kamerhe abandai ko mona lokola abandai ko se prendre comme vice-président de la République parce que ba ko gérer ensemble na Félix Tshisekedi nde ba projet 100 jours ane bimaki. Na mbongo ndenge bimelenga na to mona ki ngote to kaka sibitement ba kangié parce qu'il y a détourné mbongo nini pour ya projet 100 jours wana 100 jours ngo banda to banda 100 jours chanson 100 jours esilate. Si les 100 jours ils ont continué banda ku ba nini banda ku wana balinga batongela soki ba militaire na kenda ata kancha chango te menazo ke silate siko 100 jours ngo mbongo ngo et kenda wapi pour que ba misala wana salamate so de mouton peuple azaye nango besoin te biso zaki na ba balabala to zaki na to kanisa ki ke Félix Tshisekedi akoya na vision ya ko créer ba route secondaire na kata pour elongo l'embouteillage est-ce que depuis au moni so de mouton et salami et si quand ko bisanga na ville qui tsa embouteillage esili ngala uta nzela ipenbu mais ce que bimi 5 heures te o koma ville te pokoma awa il faut bima 5 heures chaque jour okozonga bonde to kozonga boele ona pokwa okolongba 16 heures mais pokoma ndako eza 22 heures 21h 22h parce que on a bloqué na bambouteillage partout et si on sort des moteurs importance na wezakini donc bakangaki Vital Kamerhe pona biloko na bango wana bayebi biso to yebi biloko bango basaki na kati wana te pona mbongo ya projet 100 jours wana mais toujours de créer que za mbongo a peuple congolais bakoko sakana nango pamba pa mabongo il faut asibir soki Vital Kamerhe réellement aza coupable na dossier wana bonga na osani na osenga na justice asa la peine na e asa la peine na ceux qui sont coupables te bon batala banani ba détourna ki mbongo bakanga batuana parce que bango balobi état de droit eza état ya maguité état de droit faut totambola na droiture sans frais bimi faut boya ba bimi ke ça nini et puis ça musala wana réellement donc Kamerhe naza eloko wa koloba na été soki ezaki aza coupable na dossier à 100 jours il faut ça la peine soki aza innocent ba quitter. Voilà, Banamboka, quand on monitor qui te décortiquer actualité analyste politiquement né Justin Kifuta. Justin Kifuta to comme un mot gentil pour un mot pour le peuple congolais. Bon, jusqu'à présent, tout ça moi on peut sa peuple congolais parce que le peuple congolais a la makasi aoliate. Moutaza nzalo koka kosola na été message to kopé c'est zaka pa Félix Tshisekedi tant que président de la République. Donc et loko na ça na président de la République to moni depuis abandi mandat a okeneka na bechek ba projet zo lancer zo sala manangote. Donc na minito olé asala force majeure a luka nenga ko améliorer situation parce que zo ko s'améliorer na ngote. A sala effort a bomba mbongo apesa seni mbongo seni a préparé ba élection en 2023 décembre 2023 le la peuple congolais a voté en 2006 2011 na 2018 ezaki ya glissement yé
a préparé mbongo na décembre 2023 tokende na élection bala mo ba peuple congolais asala choix ya ba dirigeant na ye asala vrai choix eza lokola ba to ba senior okende ko nomete o ye moko ke fabriquer na ndenge na ye ba imposer peuple congolais même na parlement faut ba député ba bima penza o ba wuti pena na volonté ya peuple. Donc Félix Tshisekedi président de la République sala effort bomba mbongo. Déjà, tozo kende vers la fin de l'année 2021 parce qu'il y a où en avril. Donc, c'est déjà batia bureau wana abanda déjà kozwa mbongo pour que na 2023 décembre biso to kende ko voter to ça la choix ba dirigeant na biso. Merci, merci Justin, merci pour l'actualité au PCB, au PCP, Banambo, Fongoli, Bango, plus mémoire, Baeba. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Pelo, Roni, Nozoleka, Nakati, Amboka, Tokobi, Nasuka, ya émission Nabiso, l'émission de Nazalaki, Namoroti, Nazalaki, Bona, caméraman, Nangai, Mira Babi, le caméraman le plus expérimenté du monde, car Ande Boye Binding la trop tête. Toujours na actualité Nabiso. Merci pour votre fidélité, merci pour la confiance, merci pour la remarque, Nabino ba commentaire. Ba remarque Nabino esa la Rabiso poto et basusu na ko zala plus motivé to e basu na robongisa musala ngana bi to kuta mikolo zali ko ya soki nzamba lingi mena ebi ke nzamba rolinga kaka pourtant to kufite tozo vivre nzamba zo linga zo pesa so toujours pema ya bomoy. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ronsi News Télévision. On se retrouve à la prochaine.